batondo mingi na balandi na biso ya télé mouvement Tatangunza TV. Vraiment toza na sango mingi ya koya lisusu liboso na bino. Nayebi ke bozali kozela biso mingi ya kotala mekokomi na suka ya mbula bato bazoloba nini message nini bakotindela biso. Toza na bafeti oyo bato balengelaka eske bango mpe baza na kati ya bafeti. Nde bongo bomoni biso toye lisusu ya bino Kainda Mutombo Banyembo Lumande aye lisusu liboso na bino na oyo bomesana ntango iso tomesani koyamba bango Tatangunza mpona korépondre toujours na bakestion na bino bokozaki biso mpona makambo ya feti ya mobikisi ya bayuda na fin de l'année oyo tozobenga feti ya bonne année. Soki biso na eteni na biso tomonaka yango ndenge nini. Nde bongo na bamituna na bino toye tobengi ntango iso Tatangunza po akoka koya koyanola na mituna na bino wana. Évidemment au cours ya émission tokoyeba kodévelopper bakestion mosusu. Nde bongo tokolobela lisusu 2021 ezobalana na 1921 ntango Mukimbangu abandaki misala na ye ezoloba nini mpona biso bayindo mpe tosatande nini na 2021 na centenaire ya kobanda ya misala Mukimbangu. Nde bongo tokozangonga mingi te tozokende na okende koyamba ya biso bongo mesano Tatangunza. Nde Tatangunza boyei malamu matondo tozongisi matondo epai ya tata kina likolonise wapi oyo akanisaki biso mpe bayindo kotikela biso elombe mobali koyi mobali mutu Mukimbangu oyo wapi makambo asalaka mutu moko te abotama na nzela ya mwasi asala yango. Donc toa na particularité moko toa na eloko oyo ezangi baye mosusu za Mukimbangu capacité physique spirituelle oyo amanifestaki aza unique na genre na ye. Nde toza na bokumu kozongisa na tondo mokona mokili patata mokili mpe bongo bakoko na biso na nyonso oyo ezalaki bazolakisa bokasi na bango pamba te soki bakoko bayaki faible nde bato bakanisaka nde la race noire ebonga na mokili po deke bakomisaki bayindo deke bazocomplote contre la race noire me bakoko baza makasi bazobatela bayindo depuis de manière dinotre oyeba ye te oboya bakoko wana te tozosambela bonzambe ozofinga bango tozala na bango bazobatelo par rapport à makila oyo eza nango mpo eza makili te epai na bango. Nde matondo na bango mpe matondo na bangunza bayebanso batelemeli bazososolisa bayindo de manière dinotre topesi matondo okumu na bango mpe bongo matondo na balider politique nyonso oyo bongo bayaka basalaka éveil ya population baza bongo barévolutionnaire oyo bapermetaki bongo balakisa lokoso te ndeke bali baza capable. Nde bongo matondo mosusu na les deux grands esprits na Congo oyo balakisi lokoso te nde nous sommes capables ya koyokana ya kosurpasser basentiment charnel na biso wana totala mbuta Chilombo na mbuta Kabila basurpasser bapesi eyami na mondele. Nous sommes capables ya koyokana mpona avancement ya mboka na biso mpe matondo na biso baso bayinde epai tozali toza bongo kobota bambati lopusu na biso ebonga te na bazobota na bayinde tozobotana na biso bayinde lokumu bambati tosala mosala ya tata mpo lopusu na biso ebonga te kasi mawa mpe mpasi na baye oyo bazobongisa liposo moyibi na kobala barasi mosusu nde matondo na balandi bapesaka biso ngonga mpe bongo bapesaka biso matoi na bango mpo bayoka Mukimbangu bakoko na bango nzambe atindaki Mukimbangu na nzela ya biso bangunza tozongisi matondo na bayimboka banso esika bazwani matondo na banze bolandi Tatangunza ndenge introduit Tatangunza tokokende mpenza mosika te po biso likambo ya ngonga eza eloko monene mpona biso. Bayike batunaki biso balobi biso awa na mokili mpona koloba kaka te na États-Unis me na mokili baza
kobongama fin de l'année Noël siko mpona biso bafutuka fete wana tokoki kofete yango tokoki kosangana na baninga tosepela mbula ya sika to mbotama ya mokonzi ya bayuda to eboni na bandi biso tozana mpona kotransmettre kaka bakestion oyo bandeko batundaki biso nde bongo maloba mboka bino matondo eza kaka bavutuka te na sens ya vert noir te ezali baindo na son ensemble mobimba na biso nyonso ingeta baimboka bakotaka na kosepela na bisengo ya Noël to Nouvel An oyo bapesisa badepense colossale babimisaka misolo mingi po basala journée wana exceptionnelle est ce que toza na ngengisa biso baindo tokota na manaka wana yango nani soki lelo baindo tozolela mpasi ya courant mpasi ya mai chômage difficulté tokufa na baméditerranée na bazamba na banzela nyonso ya mato tozoyela tozokufa toyena to ya mokili ya mondele l'occident eza kaka na raison moko po toyambaki lopusu wana epai na biso na 1482 oyo bayasi kozongela biso apres 3 ans na 1485 nde bakombelaki biso mikanda oyo esali biso baliene e aliene biso ekomisi biso baumbu premier fruit ya christianisme ya traître métrière vente d'homme oyo lelo tozosili néocolonialisme vedi colonisation ya sika na système obimba mise en place par les occidentaux yango enyokoli baindo siko ndenge tolingi osepela bisengo oyo yo ezonyokola yo motu nini alingaka mpasi motu nini asepelaka mpasi na ye aza te na kanisa donc kosepela d'abord jésus nanu ye moko yesu nanu date abotama nanu bayebi nanu te parce que bazalaki na calendrier nanu te oyo babandaki kokita te bazalaki na calendrier te tafedi bango bazalaki na eloko te soki bayendo batangisi bango te so ozwi acte des apôtres 7 okiti na ba 40 ba 47 okiti omona moïse abiki non moïse waza papa na bango wa permettre bango babima bango basasu bazasu oyo baza lelo donc il y a le biki non bakuna Moïse il était fort en parole et en œuvre parce qu'il a qui kotanga l'Égypte parce que tangaki il était instruit en Égypte c'est pour cela qu'il était fort en parole et en œuvre parce que Moïse a moi comment les 5 livres Pentateuque comment on a écriture ni pour ayer baza une critique une critique ya baindo hypogriffe donc et sous basement na bango eza bongo enseignement na biso nde okomona ete même les 25 décembre soki bango bakomaki yango nde koloba na les 10 commandements eyaka na hiéroglyphe parce que Moïse fallait attendre les 10 commandements nde koloba hiéroglyphe nde yango ezalaki les 10 commandements oyo Moïse azalaki na maboko soki bokoloba bon matondo odonne sekona donc ya sweka na 10 mais ezalaki au-delà de 10 badiko commandements ya commandements ezalaki ebele ezalaki suka 10 nde donc Moïse azwaki kaka etenya bino boyebeki ezalaki 10 te ezalaki 10 ezalaki 10 te ezalaki 10 nde wana balandi bozoyoka makambo donc nyonso Moïse akomaki yango na bankota na biso ya kiboyi donc bazodevoir biso ebele moni le poso pembe ana droit anyokola biso donc ce qui a ça exister lelo parce que tout il a bénéficié mais oye baka même combien bikeko ekotambo bande bazwango ba œuvre d'art na biso ça œuvre de pas pour le sala kama pour miso qui nous fait l'été mais est-ce que ben ba mais zoara ekiko na ndaka moyindo amona ngo satana kindoki mais ndeni mtu atia mwana ekotele mbongo afuta mbongo donc moyindo ba komisie li papa kutu bien donc veut dire comme et boile kutu za bien donc asu mututé donc à perdre état d'âme na ye moni donc ya mato le bela le 25 décembre ça ka fête ya ba guerre romaine ba romaine ba grec des ba pionnier ba levier ya évolution ya occident Europe et bango ba bango c'est ba divinité ba bonzambe na bango nde ba salika ka copie coller plagiat Jesus mo bazui ya bati wana te biso to ko c'est le 24 te le 25 te pour isa pasi na biso balindo so ile to onyo kwama entre biso toza kosala ba débat moko to kosala kate muna pena mutu abakaza chrétien catholique député pe ni konti pe mboka donc comme ça ba que je suis esclave
Dans zone de magasin esclave, dans zone de parce que la religion dit avec comme ça moni parce que y a un système na ya présent il y a présidentiel aye nango totolongo na ba royaume na biso otokomi na bulu yeke et n'éviter quel royaume ezaki na opposition et atie ba système oyo to ko s'en sortira kate seul to landika kamo donc les 25 les 24 to ko même pas pour ça journée na spécial il y a rolamba osomela bana bilamba ko kesa nza mkolwana to te bo toza ko sambela bonza toza ko prôner ko nilima passe na biso aliénation wana mais milève soki tokosepela nango te date nini bino bokoki kopesa bango oyo bango bakoki kosepela mpona biso balingi mais soki bango bakosepela mobikisi na bango na première étape nani biso tokobalisa mokolo ya mbotama ya mobikisi na biso le 9 mars mani parce que le ozolongola mwana le mosusu mbeli ozopesa le mosusu lipa na loboko moni mpo asala mabe te vedi atokosaka tolongo atoremplace Fumaki Mbangu nde ezala signe ya reconnaissance ya oyo atindama anyokwama mpona biso yango mpe kozala référence comme nouvelle année mpona biso yango wana tozoya ingeta tobana tobandi na le 24 le 25 oyo basepelaka mbotama ya mwana moko boye abotama si tosala bemission wana na bemission oyo eleka ti tolobela yango ya mingi mais toyeba na mokusi ete kotelama ya Fumaki Mbangu eza bongo kofungola miso ya bayindo ekokotisa bayindo kati na bolamu na bango nde bongo kolanda mai oyo ya catholicisme ya christianisme ya islam ya religion bapaya eza soki kozongisa biso na kibowumbu di de manière dinote mpo ezopesa biso conflit na ba génie créateur milimo ya Congo ya Afrika tokota na conflit na bango oyo tokoka te tomona bolamu parce que bolamu nyonso ezobanda na likanisi prise de conscience nde yango wana partie spirituelle oyo ekoya koexcite koactive corps physique mpo yango eobéi na baordre oyo molimo azopesa lokola tobandi mabele Afrique te bakoko bato babandaka kofanda na Afrique to hérité yango siko milimo wana eyebaki bonzama bapaya te il y avait un temps oyo baarabe bayaki il y avait un temps oyo loposo pembe christianisme eyaki na message na ye nde esali ke ekotisi biso na pasi donc mpo tobika il faut sikoyo tolongwa tobima na lecture ya occident na lecture ya islam mpo tozonga bansomi baekolo ya filika na biso na minute oyo tokoki te na 21e siècle na logique soki bakangi Fumaki Mbangu te to soki bangunza ya première l'ère bape bango espace etokokaki te na 21e siècle oyo soki kozala bachristianise kozala na bakosemi cravate ekozala milefu na lopoto na balangue officielle bafrançais baportugais banglais tokokaki te mais lokola libaku mundele apiége biso empêche bangunza basala mosala na bango esali ke mensonge ezwi esika comme lokola vérité donc tokoki te kosepela bonzambe ya bapaya Israël parce que Israël eza kutu mboka moni ayebi te totiango province ya bakongo totiango koteni bayana mboka mokie bato niloko nani te tokozala te baisraélien oyo toza bakolanda soki wana bolobi mingi mpona likambo etali nord soki na likambo etali fete ya bonane nouvelle année ingeta tozo paracheve wana koloba ete ekozala biso pasi parce que calendrier gréco-romain eza na badivinité na bango kaka wana okola janvier uti na janis medi des mois ya double tête wana bainterprétation ya la russe bango moko donc basalika baplagie bakopi kole ya banzambe na bango oyo eza destruction na biso est ce que oyebaka ke Moïse baponaki ye na acte ya bravo oyo asalaka abomaka égyptien siko ngai nde égyptien yo égyptien ye égyptien biso bani nde baégyptien antique donc nzambe na bango yawe aponaki Moïse mpo abomaki ndeko na biso mpe Moïse bon asali par des choses à protéger race na ye mais lelo tala bayindo acte basalaka trahison mokolo na mokolo bandeko na bango eya na musicien moko aza sud africain akanisa ataka aza rastaman
asalaki nzembo mpe atiako na image na shop moko bakendaki na biso eza Alpha Blondy Lac Dobe matondo bateko boma eyingi bango bato basala nzembo wana atie siko image ke mama moko na mwana nzala akoti na shop ayibi soki bisikuit soki mapa sécurité wana ezalaki mutu mwindo adenonce afundi polise ekangi alaki so image moko mama ya mundele une femme blanche azotambola na sac na ye e jeune garçon susu ya mundele abotoli sac wana ye na mbongo akimi azofungola sac azwi oyo akozwa azwi sac wana akomi pembeni na park vedi mutu mwindo afandaki na park na kiti aokima azwi sac wana abwakeli mutu mwindo mama na namonaki mundele mutu abotoli sac le basoda baye bazoya amoni sac wana pa mutu mwindo asutuki mutu moko aleka mbamba abwaki sac bamo bapolisier baina mama na binda zoyenga sac wana ye bakangi innocent moyindo bakende mpona nini mama na abati lokoso na ye mutu mwindo na mate ekomisi ezoba kizengi pene ya kizengi e asali trahison ya ndeko ni oyo azozwa akoti biloko oyo mokolo mboka bozwine bazoyiba ye sibaoteki biloko su trop cher mama nakenda boloko na mwana e moto mwindo wana innocent baki boloko e bamindele batikali na mboka nde bongo mboka ekoma ya loposo pembe nde toloba bongo biso bani towana calendrier na biso moni même oyokaka moni mindele en fait a réussir neteni oyo atie éducation na Afrique oyo à l'éternité azobimisa bato na genre na lolenge oyo ya lingi moni nde réussite na ye actuel sana mwana teke toujours garder kaka enseignement identique, éducation identique à l'état colonial, daté de l'état colonial, et tout ça va lier jusqu'à l'éternité. Yesu akoyakate, mukile kokufakate, mais biso ni tous à l'esclave à l'éternité. Jusqu'à preuve du contraire, autorisé la risque et vaccin. Déjà au bakosa la mort ils assument ma casse pour exterminer la race noire, parce que vous en avez n'a rien à porter dans mokili et vous avez basengi. Vous avez plaidé et vous avez balandangulu vous porter na mokili. Quelle solution au pays na humanité mutumindu? Exact. Donc faut ba lungulo na mokili, donc ba occuper na bango place wana. So ba kokwa kofanda na Mars te. Na ba Jupiter te ba kosuka ba fanda wana. Na Afrique. Matomoni. Beto zoya to na calendrier na biso oyo. Même sanza, komona ka sanza. Ba ba lobi moi te so ba sanza. Tous ça se référer na base naturelle pas maté tout ça bon tous ça bana ya nature tata mukeli nature tata mukeli monde bon mwana ya nature je mwana nzambe ba mama milef bazaka na sanza na bango ou période na bango zaka 28 jours sanza pas bima komona pendant 28 jours sanza pena amona nki sanza a disparaître sous ça apparaître sous les bon ebala nini na ba sanza ba mama siko ndenge ni bango batia ba mois na bango 30 mois et 30 jours pesi 1 mois to 31 jours et balaka ba fossier ya histoire toka biso toza na 4 jours konso kengi ntona nkanu 4 jours et les 4 esprits simbi mokili et eza carré je dis 4 coins yesalaka bon toaki na semaine na posu mon ne bongo ba posu wana mbala 7 esprit na biso ba posu wana mbala 7 nde yango wana esalimi sanza mois et puis ça bongo 28 jours donc tout eza basé na élément naturel ne bongo biso nouvelle ezobanda tokotie langa mbula mvula tete mbula oyo kobeta ya yambo nde nouvelle apona veut dire nati bandonge kiti veut dire nati et lobeli bino tokoti ni leko mususu ya sika mais bango sans base naturelle ba illusion ka basali et batina mikanda qu'est-ce qui a dit autre ba komina mikanda c'est vrai qui a nana ngo aloba yango mais maso je cause raison na mikanda ba komina ngo inge tapé batina mikanda botika libongo te molimo eza au-delà ya livre ya mikanda moni un vrai prophète un vrai messager azakana livre te ayaka te osala plagiat atanga te yo vivre dans monde quotidien na inspiration divine parce que l'esprit vit ozwaka ndoto mkona nkolo et kozala
à conformité tena donné au bâti pas ya mutu a commis comment na vrai ou faux nani akoya ko justifier mon c'est l'esprit qui justifie toza ko loba ete to na calendrier na biso ya bayindo o to na 4 jours moni et 4 jours wana so tia ko mbala 7 ça biso mois na biso sanza na biso et c'est possible 28 jours na calendrier wana et bon to na po ba mois wana ba sanza na fait 13 fois et ça année na biso donc toza nango toza mokolo ya kolakisa bayindo et toza na calendrier mosusu nde na logique ya calendrier oyo eza bongo kokota kondima banzambe ya description ya bapaya parce que même jour na bango ezaka lié na ba astre na ba planète oyo bango bapesi bakombo ezaka bonzambe oyo ezodétruire biso donc tokoki te biso bayindo kokota na logique ya calendrier na bango même kutu air monaka montre air eza mpe kaka conformité parce que banda R na 6 est-ce que baba ne compte na 6 donc journée ba na banda 6 est-ce que journée banda 6 biso so de moniteur mutande 1 na biso yango wana mos baba tia 6 pour na mise 6 donc veut dire basamara oyo ya bango kaka papa donc il faut tant ikoki bayindo tolongwa na réalité occidentale na fable et to yasko monde expérience ya bakoko watu oyo simbani matweki wana na bangunza ngunza ya mlefu mukimbangu nde mama ya mukili mubateli ya mukili wapi oyo ya kokota biso na connaissance nde mukili ekelamela e sanfu mukimbangu moyindo akubikaka te elobi bongo kanda oyo totangaka Jean Vanet na paroisse na Belgique alobi si vous écartez fu mukimbangu sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas wana biso wana catholique évêque muta aloba bongo donc bayindo toana ngonga ya komiyeba fumukimba la kaka lero mwinda komiyeba akosabe ngundike kamusa mokili mobila ngonga na biso ekoki soki tolobi tolanda bino bopesi biso mwa ba explication ebele balingi bayeba ekoki kozala date nini précisément oyo wana coïncide na nouvelle année oyo ya biso ingeta kobalisa mona manaka ya bapaya eko senga tuya na calendrier to lakisa bandeko ndenge nini tokobalisa yango pamba te toto eza pena incompatible pena bana 7 jours to na 4 jours faut que bobalisa yango il faut ko banda mutu ne bandeli ete moni awa soto to banda kango konso oyo kendi oyo tona oyo est-ce que ezali na date moko na selon calendrier to date ya bapaya oyo bosala ke no soki to komi na tango wana toyebi ke date oyo atako bamindele ya bango ezali le 1er janvier ya biso ozala telle date nde bongo bazoyeba tokobanda na sukisa ya elanga ya mwa ya elanga toke na bajuin bajuillet emona mvula soki ebandi obeta de nouvelle abeli tozela nature alobelela biso ezalaka na espace ya semaine wana oyo ekolanda totika elanga omona mbula ebetaka ndoma na nouvelle na biso ebandi mingi eza partir ndenge toyebaka le 15 septembre oyo esalaka mbula selon calendrier ya le tozokota tokoti elanga toke mbula liboso ekobeta nde bongo eza naissance ya calendrier na biso tobandi kokonte la na biso na minute oyo biso calendrier na biso ezwi naissance na mbotama ya Fumukimbangu wapi oyo toza déjà 1906 eza vraiment na ndenge mwa précision moke omoni ndenge parce que soki mbula liboso ekobeta na mbula liboso ekobeta mpo na Afrique mobimba te mbula liboso ekobeta mosusu na Congo mbula mosusu ekobeta na nini na Burkina Faso to na Egypte oyo ane wapi koyeba kaka date wana ezala approximative oyo nde yango tozoloba parce bambula ekobeta te na bapays nyonso exactement ndeti lelo calendrier tosalela ebi ezwi naissance na ebandi ezwi naissance nango na mbotama ya est-ce que Jésus aza mpona baespagne abotama na Espagne abotama na France na Grèce na nini te mais lokola ifo ebandeli moko ezala pesa biso nango lokola ifo ebandeli ezala nde bino bokose conforme na ebandeli wana ozosola bongo de biso sikoyo Fumukimbangu abotami na Congo na abotami te physiquement na Egypte te na Ethiopie te bango balinga mpe Fumukimbangu paki libotama kuna mpo babanga kange na bango te tose référé esika oyo ebandeleli
ifumuki mbanga botami na Mbanza Nkamba wapi oyo abandeleli na musuli yani boyo komoni na musuli ndi na kubotama na ye moni le 9 mars wana 1889 nde eye kosala ete tobandi comptage ya nouvelle ana na nouvelle kandi na nouvelle donnée na biso nde lelo oyo toza l'an 132 mbanda ya bota donc kande na biso ebandi na ye to référé na ye epe bongo nyonso oyo tokosala tose référé na mabele oyo ye abotameli nde eza ye nini ye bazwaki calendrier kitoko me ebapandi yango na mikili nyonso edi bokomi na conformité pamba te bango baconcevoir calendrier na bango e bapandi yango mpa na bino nde bokomi na koyeba lelo le 1er janvier mpo bapanzaki yango biso mpe normal fashion tosala calendrier topanza wana bayimboka mabele nyonso etambe nyonso ya Afrika mais eza parti mingi ya die physique oyo aza gouvernement l'état nde akotaka na religion na ye po ye encadre baaction physique ndenge oyo christianisme soki eza koexiste ezwi baracine yango etelemi grâce ya Constantin le Grand na conseil de Nice province wana ville ya na Nice ezalaki premier conseil wana pedi bamettre commun d'accord na bacatholique ezalaki bongo culte romain e basimplifie makambo na bango bastructure yango e bakende yango bapandi wana mokili donc biso eza devoir ya gouvernement congolais aye baresponsabilité na ye aintégré yango omona ete tokende 2021 totalela mpenza likambo na ngonga mpo tokokóma na 2021 soki na kotalisa donc biso tokosirefere na Mbanza Nkamba mbula ya yambo kobete na Mbanza Nkamba yango nde koanonse mbula ya sika mpona bato nyonso na Congo soki mpona te tozobana mpona Afrika kasi Congo ingeta donc mbula ya yambo kobeta na Congo soit na Mbanza Nkamba parce que kobeta mpe na Mbanza Nkamba na Kinshasa ebeti te epe kobeta na Matadi me na Kinshasa ebeti te donc référence na biso soki bandeko bazali bazolanda biso donc mbula ya yambo kobeta na Mbanza Nkamba nde ekoanonse nouvelle année mpona biso ingeta matondo mingi soki na kokende sikoyo mpona kocontinue mission fumukusu na kolanda bango po bango nde bazali vraiment bakonzi ya bangunza nyonso bazolobela mingi likambo ya 2021 centenaire sikoyo na 2021 centenaire ya Fumukimbangu ntanga bandai mosala na ye vraiment tokoki kosatande na nini tolikanisi mpenza ya 2021 ezali nini mpona bino bangunza parce que likambo wana Fumukusu azongela yango mbala na mbala tozokende na centenaire ya Fumukimbangu tozokende na centenaire ezobalana na calendrier oyo ya bango bapaya nde yango tozoloba événement nini ezali to likambo nini mpenza bato bakoki kosatana to bino moko bozolobela nini na likambo wana ya 2021 mpona centenaire ya Fumukimbangu matondo mingi na banzi otondi biyano ya tosukisaki nango po toparacheve 2021 nini bongo ekolekelela na banzi eza teke bino bootunela bayo bazolanda biso ingeta eza ndenge tososolisi bongo il faut ebanda quelque part nde eyaka kopanzana mitambo nyonso même source ya mai omela mai epai ebandela oyebi te ebongo nyonso il faut ebanda epai grand esprit botami Fumukimbangu ebo tosenga na bayimboka église kimbangiste e Fumukimbangu aza susu ya bana niti ya coupe moko te naza ya mokili matondo 2021 eza bongo centenaire ya Fumukimbangu atelamaki bongo 1921 le 6 avril na libaku ya lingwa kiatondwa apesaki lobiko eza bongo même année wana mpe année oyo tokota eza mpe bongo présidence ya Union africaine ekoya bongo na mokonzi ya Congo donc eza kosymbolize biso soki tokomi tobandi moko tokomi na 9 tozonga su na moko fedi centenaire wana eza kaka bozongi su na moko bagrande événement ezongaka sokomi na 9 bozongi su na 1 ezongi sikoyo Fumukimbangu atelemaki nini elekaki koningana ya occupation oyo baoccupaki mabele ya Congo mpe Afrika yango monaki bakangaki asalika 6 mois na message na ye bayo kokanga yaki 30 na boloko baprivé corps physique wana asala mosala mpona kofungola bayindo miso donc ezali moment oyo président ya République démocratique ya Congo a responsabilisé
2021 wana po akumba sango ya fumuki mbangu na ba homologue na ba ndeko na ye pe bango sanga fumuki mbangu ndenge nini marche c'est bon kotambola na ba données traditionnelles culturelles na biso. Donc il a fallu mokonzi mboka kambama na bangunza basage baza bangunza oyo api balakisa ye mai ya sengi bon kotelisa baninga na présidence ya kozo ake na données nouvelles oyo kobimisa Afrique na pasi bango bayebi yango ngeta na banzi ngonga na bino ya bawasi mse boko to koma masuka soki bayebi yango te bakoyebisa bango d'une manière d'une autre alala kazwaka ndoto tokangami na ye tokangami topese maboko na nkumu Chilombo toza kotala ye na biso ya ekenge na Felix Matondo na banzi ngonga penze sale biso pasi na banzi tatangunza nilefu ngonga penze za talakaka donc tokokuta na shusu pour tout continuer makambasate pour tozokota ndewa tozokota toko développer mosusu mingi en tout cas matondo mingi na balande na biso ya tatangunza TV vraiment toza na esengo mingi ya kosolola na bino pe na banzi mituna esili te parce que tokoti nde peza nde kobokoti ya 1921 po tobanda baémission ya minene nde bongo en tout cas eza malamu mingi na kolanda biso totekeli tatangunza po koclôturer émission tatangunza matondo na bandeko kongeza pasi me toya lisusu epai na bino koaprofondir mai oyo soki kokoso ezali okomi obengi wapi oyo tokozongisela bino biano ndenge bokotondelela biano totiki bino na kini ya tata mokili balongo bakoko ofumuki mbangu esikanso balinde bazali azali abatela biso na mabongisi na complot na mafongo nyonso oyo loposo mpe bazosala po exterminer loposo moyindo loposo ya nzambe soki butu ezali motu ta kobongisa butu mpe motu te akobongisa loposo moyindo matondo mingi